nae akepesa Sarah eza na sens te il fallait atikela aller à sala makamela zo sala soki azaki na besoin Sarah babeta alingaka zela non aller à silisi après azui kita à son tour apesi pe Sarah pasali makamela na ndenge na ye ezala vraiment kitoko mais abongo na mutema ngonde na miso abatu te ke bamona ke abongoli mutema pour batu muso pe azala abongoli mutema ayena ko lakisa na miso abatu te azui batem mais batu bayebi te mais pourquoi pas biso babate mais comment ka mutu nyonso monde na tifo mona kana poster bate côté dans la musique dans le film na biso to éviter wala ezalaki nde musique to ezalaki nde ba dédicace to éviter concert wala ezalaki concert ya musique ozo yemba to yaki ko sala concert ba dédicace pour to mona ki papier mobile mbaloka de nilesi Tia Samuel kaka na Fabregas ke ba monsieur ba kimi yango ye amemakane ba musicien te pour boyi pe ba kima ye a préféré à s'associer na ba musicien Fabregas pour Fabregas pas ba musicien donc ba sala ka remise et reprise biso ba auto yebi ke faire rigolo dans la prison et pour ceux qui peuvent faire rigolo za ki wana certainement ba ngeba matape faire rigolo ça doit s'arrêter balobeka que na concert voilà il y aura des surprises donc ceux qui fait rigolo pas zalaki alingaka za pe surprise et puis il y a des gens qui ont déjà autant ça déjà été comme chroniqueur si comme on benga on ça qui chronique na Nicolas podium tout on benga on ça musique si on ko jalouser héritier pourquoi pour na temps héritier à la level par rapport à sérieux qu'on se le dise yemba vient ko yemba te to yebi ke vient na lobaka déjà yemba te mais fala bundana nango bongo bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ya ngosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi babanga raponani c'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa mizo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien oh atikali na kina zo défendre couleur yangade c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mambote. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti. Bonjour, bonsoir à mes très chers internautes et de prendre Canada au bon sur BTV3. Alors, vous s'abonnez, vous commentez, vous partagez. Je sais que vous êtes là nombreux devant ma poste avec Canabino. Vous avez encore Berry Mabiala, bouture de la presse congolaise. Vous commentez, vous partagez, vous aimez, vous likez, vous zalawana et au salara, moi grand bien. Vous êtes toujours là. Avant de commencer, je veux toutefois saluer mon boss de la chaîne, Malobi Papa Pierre depuis France. Boss Nrasalanga c'est grâce à Papa Pierre, à Sarawana. Je suis en train de saluer encore les grands caméramans derrière la caméra, Papa Mardoché, à Simi Trépied, à Simbelinga caméra. En tout cas, Bilili Abayakitoko parce que les grands réalisateurs de là derrière. En tout cas, vous s'abonner, vous commenter, vous partager, vous kota. Les lots sont belles qui tirent, les lots un musicien, tout le monde qui concert à Wenge, tout le monde va faire bien affilé. Oh, les abois, les abena sonzo. Les actualités de Noli. Donc, nous avons des surprises. Nous avons sur bien affilié. À faire des cas entre bien affilié, nous avons artistes, des danseuses, des bêta kayak, Fabregas, Kima. Bien affilié comme ça, un musicien. En tout cas, je sais avec ma consoeur, pour essayer un peu de changer sur ma rampe. Tout mes capés pour ça. Bonjour, Kathalie à la guerrière. Bonjour, Berry Mabia, la bouture de la presse. Bonjour, on a abonné tout. Il y a BTV3. BTV3 télévision. Et encore merci à
Colochen. Un grand merci aussi à Papa Mardoché ou à ma caméra. Un grand merci à notre réalisateur Tony 5D, Papa Divina Divencia. En tout cas, Dieu respecte depuis Luanda, Baba Zinanga Tuya Luanda, Bambo de Nabino. Beril Mabia, merci aussi une fois pour avoir pensé à moi, qui se fait à merci beaucoup, Catalina Legayon. Tu es vraiment sur l'actualité à musicien. Avant de tout commencer, maintenant, l'actualité, tout le monde qui a Wenge. Wenge musique et Betaki musique. En tout cas, pour moi, je pourrais dire réussite Zaki total. Mais sauf que moi, je suis pour nous, comment on concert, on a au bas, nous sommes Zaki et Beta, nous sommes Beta T. Dengue Zaki réussite Zaki bon. Voilà, déjà, félicitations à Wenge 4x4. Ça va ça qui nous salamo ya bien. En tout cas, longa qui vraiment stade des martyrs. Malgré tout, ma place, sous cette mais il y avait vraiment du monde, déjà vraiment journée mémorial na mitu ya batu. Moi, ba fa ezan raté parce que na temps wana ndenge ba sangisa bango mutna mutu. Aza déjà leader na point na donc mon limo qui leadership il fallait ça à la place wana. Mutna mutalinga ka bimisa moi elle ne ya kokonza. Moi elle ne ya kinga moi elle ne ya kinga weranga jibe nga boye donc nga ke bimakaka. Ba fa ya mike zalaté mais en tout cas félicitations à bango parce que ba réussi ça qui quand même journée wana ba nyonso ba sepela ki nango malgré mais éducatif vraiment. Mais comment on a dit que tu fais que le président naé tout à qui émission ya bato basala qui ya katia wengi basala qui émission par-ci par-là baloba qui bien que tout ça président mon na clan naé mais to sangani lokola wengi akala pour l'instant mando kinyo c'est kita ba pété kita nga président nana ne kita parce que to ko laisser ba misusu o bazana bazara sous la présidente tika ba musique ba ba parler mais tout le monde qui ba réaction ba musicien entre autres Weranson tout le monde qui wengi pour na même qui on ya on a lobby na mi tu wana moi molimo qui leadership nga ça kaka wana loba qui on bazaki na réunion entre eux mettons ba komi liboso ba tamoni que population ezaba fou les arts et là c'est déchaîné kaka donc Wera en tout cas abete no ma il fallait azala humble, il fallait pas la musala na même morale, il fallait pas la souder ini bango nyonso. Quand on balobé na réunion que mando qui fait quoi il fallait pas la bongo jusque na podium. OK. Mais tout le monde a déjà vu ça na ma faille. Côté dans la musique, dans nous fait na biso to éviter. Wala zaki de musique, to zaki de ba dédicace. To éviter concert wala zaki concert ya musique ozo yemba, to yaki ko sala concert ba dédicace. Pour tout le monde qui papier mobile baloba de nilesi. Donc je te dis tout le monde qui papier mobimba double page donc abaloli awa yemba soute akomika ko boaka awa yemba soute akomika ko boaka mais vie o to yota nde ba dédicace abatu to te ko ka musique plus loin les sous ake ko simisa sous JB donc je vais compléter ko c'est la TV je vais compléter ma taille dans mon temps atali papier rabi oh mais qu'est-ce qui se passe je ne comprends plus rien et comme une musique te comme ba dédicace yemba vient ko yemba te to yebi ke vient absolument lobaka déjà yemba te mais fallait bundana nango bongo mais le quoi yeba déjà que je sais que il peut monsieur que pour la minute on a stade il faut se payer ça il faut pas revivre Weranson na batan wana Weranson il attend à wenge 4x4 kala mais ce que le quoi vient moné que peut mesate soit lobi comme moi ke bon na ke na ngana boa kata ba kombo na lobi moi ke na ke na boa ba kombo et le temps akomi ko konza baninga akomi ko sala ba injustice mo boye o esengela ki te m sous na organisation za ki bongo te m sous ton ba yo kana ke za ki prévu te ya côte ça ba bloc wana mais ça ki ba injustice mo bo za ki bien te donc abeta ki penza o ba ba penza ko improvisation à improviser likolo a c'est improviser likolo ya podium pour ka makambo ngo bimaka ke yende mutakonza effectivement bimeke yende mutakonza effectivement bimeke concert wana Weranson nda bimeke président ye muto abande ko diriger or za ki bien te il faut que ça la humble na place baninga to boyokanye lo moko bobo sa lo moko obnion so boyokanye ezate yo sama comme ndenge no pour la sécurité za Weranson en tout cas côté wana ça est mabe mais tout le monde qui peut message na biso Alain abotolaki donc on dirait abotoli moninga yende muto sala mabe vie wera on a lo batin justice abotoli Alain Makaba guitare na ye akepe sa Sara ezana sensité il fallait articuler Alain a sala makamla zo sala so ka zakina besoin Sara ba beta alingaka zilana Alain silisi après azui guitare à son tour apesipe Sara pasali makamne na ndenge na ye on mona ka ba justice mo be via kende nango o ikoka pe ko leser ba pe makambo pe bébé pe bitumba pe ko chana pe concert pe katanye mais vu que bazaleka mutema munene basi bazo pe mbongo na mna mtasa zo mbongo na ata sali bongo yanga nini basi na suivi bongo na ngai mais injustice a bongo la prochaine à éviter on peut ça bien dire injustice a bongo la prochaine et quoi ko risquer pe concert katanye bébé ke na sukate pour yo ozo lingo la tsaka yone et endroit yone zo pe ça ba loi ya bien dire
merci beaucoup. Tozaka na kati ya concert ya Wenge Musica. Tout le monde qui héritier Watanabe abeta qui mais bien que ça n'a levé le rideau, mais sur l'actualité et indi. Pourquoi kaka héritier Watanabe? Ba misel Wenge bazaki belé. Voilà, bah il faut ba kende na ka bongo na moni ba confort na mususu ba sali sali ba émission pourquoi héritier Watanabe amataki pourquoi ba mususu ba tché pourquoi faire rigoler la Zalakiti. Mais nous on sait pas raison où ils a vraiment pour ça qui fait rigoler la Zalawanati. Biso ba auto yebi qui fait rigoler la prison. Bien que déjà toyo kake Zalaki déjà libéré. Maintenant on a qui tomoni été. Non tomoni pas sali que apparition médiatique. Alors on a place wana lokola héritier mutamona naki. Ezaki obligé ba Mathias Sané à lever les rideaux. Ezaki na ngopé mabete, ezaki na ngopé ka idée bien, ezala pe ka rapona ko couvrir kaka. Ezala ngopé za initiative à mabete na part na bango ya ko Mathias héritier. Pour ceux qui peut faire rigoler Zalaki wana, certainement balinga ba Mathias peut faire rigoler. Pour yé pas ça na pe ka musicien. Pour yé pas ça na pe ka mwana ya Wenge. Malgré tout bayaka na basuka mais azaka mwana na bango parce que on rassemble pas le baki héritier faire rigoler plutôt abaki faire rigoler. Normalement grâce à la surprise. Oh banga ba binze parce que tu veux faire rigoler en bétaté mais oui rançon na émission ya Ndeko Zulu sur Canal Kin alors qui bien que faire rigoler à la surprise mais vu alinga ka za surprise mais vu makam o eleki bakangie apesi kaka ba force na ye Rosala impossible à mais bah qui peut hériter qui a la surprise toi aux altés biso ba auto ebe hériter aux altés surprise va dévoiler il y a faire ba dévoiler qui parce que bakanga qui est déjà donc toi eba qui te que ce qui hériter aux altés ba loba ka que na concert voilà il y aura des surprises donc ce qui fait rigoler pas Zalaki alinga ka za pas surprise donc les coïncider qui bakanga qui voilà des salles peut-être que azalaté pour avant il y a des émissions et c'est qui pourquoi faire rigoler aux altés faire rigoler faire Zalaka que ça na ba mususu ba regretter pourquoi faire rigoler Zalaki pour ça Zalaki concert wana ngaka za sou bien ngaka corriger sou batu mususu ngaka ba se prendre concert ngaka comme lokwa yi quand de ba bakalon propose des dispose bango mususu ba proposer que faire rigoler aux surprise mais quoi siko que à se retrouver dans la prison héritier peut ko beta ça un problème ça peut comme moi na mboka assez étranger te o baki basu étranger ko beta pourquoi ko jalouser mutu o aye asali pe comme ça au bino mo salaka. Donc ça non quand la cadre ya musala vraiment azotombola ça c'est le scam mais c'est le azotombola pour ya monique ba benga qui était par exemple pour ya monique kasi ya comment na chroniqueur comment ça ba émission je pense que ba bengo ndeni et puis yo déjà ndingo zala o comment na déjà autant ça déjà te na comme chroniqueur si ko ba benga o ya ko sala ki chronique na likolo podium to ba bengo o ya ko sala musique si ko ko jalouser héritier pourquoi pour na temps o héritier azala level par rapport ya sérieux qu'on se le dise na musique ba yo kan nzembo ya ba yo ka musique ya héritier par rapport ya maintenant on va monique musique et héritier ils ont avancé ils ont apporté un plus pourquoi pas inviter à Kobeta et c'est l'autre pour y avoir la minute c'est le top big Clinton ce qui peut baser na audimat baser na level musique na baser na top balinga ba yep balinga ba ça lever les rideaux mais moi il balanda ka ba mbisi balanda ka bisika ma yecho pour ba monique ça va c'est le M sous musique et là concert est là yango ba check héritier alors c'est le ko jalouser muninga te pour attendre na ye M sous concert o ya le 27 ndeto yo 14 le 19 ndeto so yo ka ba ko inviter au pe ezape ka bien et donc yo longa ka chroniqueur zonga loka na ngama musique au mola ke makamuna efungwama donc voilà merci beaucoup tozaka na dossier wana nous toyoki déjà que concert il y a Fally Ipupa le 29 octobre si je me trompe pas le 29 octobre dans stade de Martyrs mais hors concert il y a Fally Ipupa tomoni que Wenge lisusu bazo organiser concert car le même le 23 juste en face il y a stade de Martyrs. Voilà, Wenge déjà ndenge zawana na organisation na bango peut-être bazaki déjà na tournoi na bango ba préparer qui après musique ouais le 30 juin va beta sur le 29. Ba yeba ki te que concert ya Fally Ipupa et za le 29. Te bonaité. Tant ba sala bilan. Ba yebi te to ça tourner, peut-on fabriquer ça la musique na États-Unis. Ba yebi ndeni ba tambola na ba équipe na ye. Ayebi que après le 10 to le 15, après le 15 to le 30. C'est que bango déjà ba préparer déjà bongo ye ko coïncider si ko na musique ya Fally. Bon ba beta kaka ba ndana kaka. Donc abeta na stade ye ba fallait ça aigle na ndenge na ye pe batne ba ya ngamu na ye Wenge pe batne ba ya ngamu na ba donc ta ka bitu ba wario ba ki Fally pour retourner sa stade mais ça qui déjà ouais rassembler la memi de 50 te ya batika ko batika Wenge 4x4 batika bongo pardon batika fallait abeta kasi je me trompe pas beta na stade mais batonda kate ezaka ndemo la Wenge te si ko ba ça la comparaison bongo pourquoi pas ça la comparaison na Fally na Wenge te pas ça la comparaison na Fally na bata génération na ye na bato ba mesala ko comparer bango na faire rigola na bato misusu siko boko mina niveau nini ya ko comparer Fally Ipupa na Wenge po boko ka soni
bokoka vraiment songi boyoka songi maka pa sanga ba jeune o bazala lelo bakoma yoka musique ya Fally ebele bazalaka na nostalgie ya wenge ebele balingaka ba mona wenge wana ensemble basala bango ba bien malgré tout ouais ensemble comme na yeko sala concert ya ba dédicace mais balingaka ba mona bango ensemble ba bina ba sepela que sekate na ba solo donc ba tika ko comparer eloko ba ko comparer te donc ba zela ka concert beta mafala to nsana ndenge na ye wenge pezo eto nsana ndenge na ye o pa sala fiasco quand ka bisaka na ba instrument na azoninda. OK. Merci beaucoup maître cher internet. Todos ko to longe na wenge 4x4 to ko to zonsko na wenge musique à maison mère to moni ex danseuse ya Werason Linda abongoli motema azwaki baptême. Moi c'est à Cancun. En tout cas félicitations. Félicitations Linda Mondele, félicitations. Mais ce que tu as eu baptême mais bon Cancun la zaka na wenge. On se to yebité. Ya ko bon anem te to mona massive mais pas pasteur. Ah, makambo ezaka mystique. Soka bongoli motema na ndenga solo na ndenga bien en tout cas eza vraiment et ero moya malamu donc to gagner so am susu na ngamu na biso et ça la vraiment kitoko mais abongo na motema ngonde na miso abatu te ke ba mona ke abongoli motema pour batu muso pe azala bongoli motema ayena ko la miso abatu te azui baptême mais batu ba yebite mais pourquoi pas biso ba baptême comme ka mutu nyonso monde natif monde na poster baptême elle fut star avec qui danseuse moro peut-être ils a payé te batu ne ba kanga ba photo ba publier je ne pense pas que de yemo ko mais encore mo ya pe alobi ke bo publier te bo bimisango public te po eza vie privée la ngai mais tant ba sala bongo boto tant ya sali bongo ave susu bilonga batu ave su ba miso batu ba koma ko landela tango siko abongoli motema tango azu baptême est-ce que a ko continuer vie ya sainteté to ko zonga kana na vie ne ozaki na ngo ya kala ya entre temps ko to azu baptême entre temps ko to aza ko sa makambo ya cc wande siko to komi suko fungola miso makasi to landela bango to tala ndenge nini e ko yana na fini mais félicitations mais oui biso to landela ka biso ta ba ministre en fin ya renseignement biso za kana pour ko se renseigner na ba vie ya ba star na biso. Merci beaucoup mes très chers internautes quand de bozo landalo vraiment na ba qui te fandi penal kambu ya ba musicien to longo na ngambu ya ba wenge to déjà compromis ça que le 29 fara to la moto qui matende ba ba yemba fara moto qui matende to la Fally na wenge ba wario bosi manduki wenge pe bosi manduki biso to ça wana to analyser. Merci beaucoup. Alors to continue lo to moni musicien na biso bina filé asa ba tourner na beaucoup plus na Paris Belgique. Mais ce qui m'étonne, bien affilé, on m'a musicien té. Ndepé ba soupçon zobima, bien affilé, à sangi ba tout ya Fabregas ko ba kimi na poto akomo betane da ba on. Mais kasi ya sa moka kana Fabregas ke ba monsieur ba kimi. Yango ye a memakane ba musicien té pour boye pe ba kima ye. A préféré à s'associer na ba musicien Fabregas pour Fabregas pas ba musicien. Donc ba sali ka remise reprise. Est-ce que ça bon, ezelo ka mabla moté o to ko encourager tes amabe. Pourtant yo zo sala bongo ba ko mémoire pe ba bilo mususu o yo sala ngo ya bien ba ke pe ko exposer ngo pe makamno pe baby ba stratégie ngo pe ebimi libanda ba pe batala ngo ba monisation na sens te ba lo ba baby si ya makamna yo il faut ko sala ka makamna ndenge na yo tant OK kuna ba misi ba ze beli ba zaka ya Fabregas te o ko so ba musicien mususu o ba evoir déjà kuno travailler na bango de to mo na Fabregas à part ba o ba kima susu na ba misusu ya sika ba travailler na ba o ba zaki ba tikalaki ndenge ye pa ko sala so mo ke ba misi ba okima o memata moko zalata reconnaissance ba o ba zaki fidèle na yo memi moko OK na bango mutamoni pe libanda amoni en tout cas président azana confiance na biso malgré ko sangisa bango et ça lango loté o yebi monje zaki projet na ye on dirait ba yoka na ba musicien na ba kima pa ko malanga na bango. On dirait que ça déjà comprendre la bande que tant bon comme on a kima tant on a bando yeto bando travailler na bango et ça a bien été yango ba conflit so botaka toujours na kati na kati na ba musicien et puis quand la peine ba concert ngo ya kende ko ça ba tona ngo e comme lango ba boom azobeta lisusu te akomi abimaka akendaka ba boîte akende ko sala par-ci par là entre ta ba o batikali awa bazonyonga entre ta ba o batikali aba omona ke musala oyo kendelaki musala oyo signelaki contrat et comme su yango te et comme ba ko mona ba photo na ba boîte ba ko mona ba photo zo mina ba shisha ba photo zo mina siko o samsani ozo laisser bana bato ba se donner corps âme awa pour na ba sero musala ozala reconnaissant envers bango tiki bango ata moko ya ndambu te ata ya suka te okatisi ata ndambu otiki bango nyonso baba Congo mais baba Congo tina goma pe ba okeka mingi te ba ke ngunda kuna kamingi te ba okende mais siko na place pe za malonga o ba ko se retrouver ozo kende te ozo préférer ozo ba o ba si ba kima ki c'est que ça va gêner bango clairement to ko ba ke ça va gêner bango comprendre ba si ba sala ki pour façon pas c'est que la Fabregas c'est ça on dirait ba yoka la ki déjà projet on dirait ba sola po to ko ba te ke ba sola te ba sola ka et ça
eza ba makambo o ba mona kalanda kuna bango kula ate biso to mona papa na biso a traiter biso bien te to so la dina ba o basala kuna omoni côté na biso andeni te côté na biso en tout cas président a traiter biso avec honneur a reconnaître ba qualité na biso to ko sandeni to kende buna moni photo kima comme ça ton ya bando ya to sala to kutana ensemble et ko sabe bon basala ya bongo eza bien te il faut na mto evena batna sala pe batna yo bimisa pe batna yo ba ko mo betelo pe maboko en tout cas le lobby na fila ça ki mtu ngani ndenge lelo to ko lo ba ke non en tout cas mtu moko bimisa ki ya bien wa zo sape mo honneur na malgré tout azala souci mais ce que pourquoi yo ko zalaka toujours na ba o baninga ba kimaki na ba o baninga ba zala suna ba ngote yo komi ko lokota ba mo te ke ça bien te OK ça qui to côté donc voilà merci beaucoup na internaute tout merci beaucoup na bino batbola na biso sur BTV3 en tout cas to ba ki lelo to vana vraiment analyse oyo ta la kaka ba musicien to moni Bercy azongi pa héritier Watanabe tout afingabi ba on beta ka musique ya simandako mais les linges ça c'est là ma famille asa mwana abebi saki azongi pa papa pe azwa kaka mwana na ye azongi la kaka mais Bercy mona komeki déjà président yemba kutu libanga mais ce que c'est et si na bien bato mona kinani je sais que tu peux ya c'est alongwa déjà pas Félix Ossé quoi banda kala basole pe groupe na bango basole be musique ba kota ba studio mais simbita zongi ndaka ba parents ndemo pe na Bercy amoni ka kei asali be fort comme président amoni ko ça leader eza facilité ko gérer minimum ba ko gérer bato o ba wuti na ba famille différent et a facilité amoni pe que musique yango ndenge to yokela yango eza te ke oyeka oyembi osali succès te et continue makambo mususu azongi ndako où est le mal malgré fingi ba okuba finga ba grave bazonge sani ebele ba finga pa fingi pe na ndenge ba pe ba bokisi la team alobi héritier Watanabe ba décevoir bango po ba ka besa ko zonga te na ndenge memelaka ou bien zonga na projet parce que héritier Watanabe déjà annoncé ki ana ba tourner aux États-Unis ba musicien donc azongi na intérêt akima do ba oyeba te azongi réellement ni te ata pe so pa ki mais ça problème te bango pe o ba tikana pe ba ko ki ma pe donc ça ka muto a reconnaître ki asali mabe azongi sko bino boza kati boko linga yete po ani poza ndeko na bino bon ndeko s'excuser on suppose que tant azongi wala asenga ke ba excuse pe héritier asengi pe na bandeko na ye bon bo kangire mutema pona ni po bino nyoso bosa ka musala moko et non mo pete la kisi ndinga azongi wala héritier en chema mona liste ya bato ba voyager à cause de la pas zongi na ban bato bazaki ba evra ki ba ba soufa ki ba kei ya tikali et ça te que soka zongi wala nda yo chaba o ba tikala ki mal à l'aise non kozonga na oui ba accepter mais mutazo diriger pour les héritiers mutazo ba programme na eza héritier mutayebi nanya okende nanya okete c'est héritier donc moi ça ka mais bon tale la siko papa la bino a décevoir bino tanga zongi sinde ko la bino oui mon papa ba benga na mwana te mwana ko sombo na liboko o kata loboko na te azaka mwana yo mais ayebi ndenge nini akopinir ye ayebi ndenge nini akozongisa na nzela po amwa mkete o azuka mutafinga kende na ngana ba ndenge o ya kende na ye azuye a voyager na ye akende na ba place mo boye o okima amwa mkete amu na tembe mutafuka misa tembe ba fala ba wakima bala la pongema e mamni en sala. OK. Merci beaucoup nos internautes nous sommes vraiment à la fin de l'émission de Bisolo sur BTV3 alors vous s'abonner vous commenter vous aimer vous partager prochainement ce qui actualité en tout cas vraiment Toya Torosola quand aller à la guerrière nous sommes à la fin bah mot de la fin pour l'émission. Un grand merci d'avoir on sur Bolanda Bisona BTV3 télévision bah ça toujours on va s'abonner et va partager l'émission va commenter tous on toujours pour na quoi pour ça la bonne analyse nga on a le balance parce que dans le bi mabe boli misate na sali analyse selon ngai na lobi makambo nga na monaki ndenge na concert et comment qui concert sous te et comment qui concert ba dédicace wa monique na lobi mabe ayelinga aya siko ko sera ngato de réponse lo baki ba papier on ezaki mabanga te mabanga wa ndeko boka na ezaki na mutu na ye nga on a lobi za analyse selon ngai yo peut-être on sa analyse ya ko fanda na ndenge na on sala analyse selon yo un grand merci à toi pour avoir pensé à moi et un grand merci à Kevin Mohamed malgré toi zakane mutu en retard donc ezanda ko na biso to bando zalaka wana basa toujours na biso ba mesana biso. OK, merci beaucoup Kane Katale à lobby bo ça na biso mesana biso eza banalise selon yi yo pe so mono ko ça analyse na yo o yepe to yambi ou ben na commentaire en tout cas la porte est grandement ouverte pour na batutu o mon ke yepe fo loba en tout cas analyse za selon mundu selon ba o ya moni ba fait o ya moni à lobby selon yi en tout cas bo ça wana bo commenter bo partager kaka ne loba ki avant bo liker vous ne serez jamais déçus là on se retrouve déjà prochainement merci beaucoup bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambo nini mosila no bolobaki ebemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini
C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela Matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa mizo kobaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien oh atikali na kina zo défendre couleur yangade c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na yo mon boss ma pesi mambo. On a BTV3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti